Voilà, merci Nabalandi surtout, Batunyo surtout. Awa toza wana pona ko expliquer bino ndenge nini désert et fonctionnaka na bao bayebi vraiment te. Tokei bozo kende de pas tokende malin mais bo comprendre. Déjà awa bomona côté ba komi inscription. Côté ba komi inscription au koti au cliquer wana après avoir téléchargé au 10h au monde à côté bakomi inscription. Après avoir cliqué wana au monde abaché côté kocha email, côté kocha mot de passe et puis côté bakomi pseudo baché âge et puis baché na sexe. Soko komi wana étape oyo ocha email na yo. Soko ocha email omoni ke email na yo et komi na rouge et que eza déjà par exemple utilisé kobanga te luka email msusu to fungola mail msusu kokotisa. Après avoir kokotisa mail na yo on comprendre ba moko que ba rouge wana nyonso tout eko longwa. Comprendre donc ezolo moko tu kubangela na ngote o changer compte msusu o kotisi compte msusu parce que faut boye ba ke ba biloko nyonso tout eza ba identification moko c'est vraiment au comment bon pour batou ba mona te que ce sont des robots qui utilisent ça, c'est plus ça batou et on mona ba sengaka ba biloko wana vraiment nyonso c'est très important. Après avoir code ça ba biloko wana nyonso tout sur code ici moni na che email au cha mot de passe je m'excuse mot de passe peut aller un peu sécurisé au cha chiffre majuscule quand ndenge ezala nyonso ezananga pour la sécurité à compte na yo. Donc c'est un peu ça vraiment ba déjà mingi o majuscule et puis o na ba chiffre plus pour et meka ko protéger compte na yo. Donc voilà. So moni to chango sikoyo to chango sikoyo to pe to chango en majuscule to komi na msusu na minuscule. Et puis tout ces chiffres na biso bon mon ayo koma fort mot de passe fort so moni déjà commis mot de passe fort c'est-à-dire mot de passe na bien sécurisé. Bon comme un peu faible les en pe ma bête mais au moins ceux qui ont commis le moni déjà commis vers bon et commis fort c'est-à-dire c'est bon déjà. Donc voilà tout ça petit à petit awa ocha pseudo ezalaka moi kombo moko ya identification na ba réseaux sociaux ka ndenge ezalaka net boninga komi assis depuis na kei na che oche âge na yo puis so oza mwasi to mobali okomi oche mobali. Après on cliquer na inscription. Soko cliquer na inscription et mimi na page to bengaka bongo koki eza pour na makambo etali ba pub et consort. O accepter yango tango accepter yango ekomema yo mbala moko na page oyo ezalaka po o sélectionner artiste oyo oza na posa oyokaka ye. Awa lowa biso tolingaka toye mpona faire rigola bagola nyonso tu obeti faire rigola beti faire rigola au sélectionner artiste na yo tant au beti fait rigola a obima wana au sélectionner ye tant au sélectionner fait rigola pour siko au accéder à l'étape mosusu et c'est en je crois à 2 à 3 personnes pour bâtir un artiste mosusu au lingara mingi mais pour bangate ata soko sélectionner artiste ana mosusu yebango e compter nango te na ndenge so ozoyoka no artiste yango te e compter nango pe te mais so ozoyoka mo artiste e ki compter sikelo biso to na posa e compter mona sélectionner 4 artistes on alinga mingi bango wana nde sikoyo na yokaka bango. Après okende mamoko na étape suivante emema biso e opesa biso que toza enregistré tout tozwi 30 jours au filet oyo bapesi biso na
na premium. Il faut qu'on sélectionne toujours na premium parce que premium ils ont un avantage belé parce que ils foot en bon. Ils ont un privilège, ils ont net muto ça la ngo félé. Na yo muto ça la premium. Premium ils ont déjà un niveau moins un peu élevé, ba publicité ils ont en quantité, ils ont un avantage belé puis un avantage pe à son. Et puis son ressentir vraiment son ils ont impeccable. Donc voilà bon moni ba PC écoute sans limite avec 10 heures premium. C'est très important to beta c'était makasi mingi bande kona biso fuboy baké na auto bengi bongo premium avantage ezake tozo ça lango ya ofelete tozo futa mbongo poto yoka artiste na biso donc faut baké eko compter ba streaming wana ba stream wana eko compter avantage ezake lobby artiste na biso pa cause single d'or lobby artiste na biso pa koki kozwa disque d'or. Voilà, bon, moni désert a commis désert premium 30 jours offert donc et au foot bon bon va commis bon wana et non va falloir minimum to ko chaba 7 dollars, 7 euros, 5 dollars, va bon et non moins 0 par mois. Donc voilà. Vous avez donc ils ont un bon. Donc, bah, PCBiso, bah, PCBiso, 1 mois pas moi. Mais, bah, tout le monde pays, Allemagne, France, bah, Belgique, bah, PCBiso, bah, 3 mois. Mais, biso, bah, PCBiso, 1 mois, il y a offert. Et puis, moi, il faut tous déjà prêt pour nous foutre. Donc, les gars, étape pour te bengi bongo, étape ya rocha, ou te bengi, carte crédit, na biso na kati. Au monde, on a bah, misé biso, bah, variante belé bateau va à la PayPal au coup fout on a PayPal et puis bateau va à la carte Visa et Mastercard nous surtout ça wana donc on a biso to la Mastercard pour expliquer bino ndenge nini ya kocha Mastercard na yo numéro na ya compte pour ozala sélectionner et puis ekokata mbongo sikote ekokata mbongo nde mois prochain. D'abord, dans la France, vous avez un compte na bango, beaucoup utiliser la carte ou des bosoma bilok online. Vous pouvez c'est un peu à côté et vous allez payer. Et le moko il y a bien ma casse. Et ça n'est pas facile. Ils ont que non, mélomane, fanatique, oh yo vraiment aller faire rigola. Donc bo sala on a bolingo parce que to ebike mboka na biso ba industrie musicale ezate. Donc moi artiste ba bika vraiment na ba œuvre na bango ezate mais yo tango yo kosomba sombi moi musique awa et ko faciliter artiste pe à gagner moi quelque chose na œuvre d'esprit na oye azosala yango moni biso kande to lobaka na phase mususu to tika na biso polémique donc bosala ki artiste na noteka est important yango donc tout ça na tina te oui polémique ils en ont mais tout ça la polémique toujours ils en ont la musique donc ça de nos conseils donc somba artiste na yo ce que vous avez vraiment vrai fanatique tu achètes c'est tout il est important yango wana donc faut ba biloko wana nyonso eza comptabiliser ba kotanga yango nde ezalaka keno bomoni artiste pe ba pesaka bango ba disque d'or ba biloko wana nyonso eza très très important donc tozokende siko tokota na deuxième étape donc voilà na deuxième étape na biso okomona côté ba komi écouter ma musique côté sali bande bleu wana o cliquer wana okomona tango o cliquer déjà avant cliquer okomona epesi information que vous allez déjà na premium on continuer ils ont la partie très important où il faut boyer bayango vraiment ndenge kindaka voilà donc au côté wana et kosalela yo moi et la kisayo identification na mobimba et la kisela ndenge au côté na premium faut mon nango bongo et l'action na nombre bongo oyo kofuta il faut l'action ba biloko wana nyonso tout tangi yango nyonso tout
Allez, après, au long de l'étape, qu'est-ce qu'on a étape, il y a sélectionner comment est-ce qu'on a étape, il y a sélectionner artiste nayo. Donc voilà. Si vous commis déjà c'est bon, c'est-à-dire vous êtes déjà validé, bah on est déjà bon au foot. Donc c'est un peu ça, fait rigoler Yohana. Je pense que tu as l'accès Ibino, vous sélectionnez artiste nayo. Voilà. Donc il est important vraiment, il y a un bolandaka schéma, ils ont facile. Bolandika schéma, donc schéma ils ont vraiment très facile. Ils ont le mot au bangela. Surtout moi si je comprendre que côté de sélectionner qui ce 4 artistes, donc 4 zara au sélectionner 3 pour et sur action quota, mais sur monique au tala no yete. Oui, donc au tala no ka faire rigola et partir au compter kaka yangwana. Donc c'est un peu ça. Botala bolandela artiste na bino, botala ye, tala bo puisse na ye, tozela single 0, tozela harmonie, album harmonie na première soin Robima, tozala vraiment prêt. Bisognon surtout ba fanatique ya fait rigola. Bisognon surtout tolinga fait rigola, bisognon surtout ça la promotion à faire rigola quand de tolobaka mutu na mutu azwa pas na responsabilité. Biso tozana ba pandisango. Tozwa pour na communiquer, informer. Bino ba fanatique, boulot na mezaka qui sont artistes. Donc il y a tout ya vraiment ya mwana quoi. Donc je pense que tout est clair. Tout l'axi, il y a vraiment la clarté surtout. Bandeko peut-être va comprendre te. Bo bandela vidéo, c'est simple. Si vous avez une carte, quand vous avez une carte, on a tout bombaki parce que tu vois code na biso ya CVV ya sima carte ka bongote parce que monique tozala qui ko ça la screen, donc c'est tout à fait normal tout bon mango et puis tout même une maman la deuxième étape. Donc c'est vraiment facile. Bolandela ngo vraiment bien. Bande onyo surtout na pesi bino tumbote. Ka ndenge zalaka. Claude Lokebako est l'homme de jugement par défaut. Merci pour le soutien na yo. Bon continuez toujours à soutenir biso. Tous na cause ezaka moko to soutenir le padre Ferregola. À très bientôt. Restez toujours branchés sur Global Télévision Moscou.